commandant du peuple ayebisaki biso soki mutu ameki kosala makambo ya mutu na ye tokokende kwa siéger wapi tokokende wapi est-ce que boza prêt ya korépondre na mot d'ordre ya commandant est-ce que boza prêt tokende kuna est-ce que prêt tokende kuna Nous, les sidés de Martin Fayulu, cap vers les élections 2023. Voilà. Pétition contre moi, Mboka Golden Boy. Zico Kambala. D'abord, est-ce que soyez que Kinshasa est géré? Kinshasa partout est fou. Même le paiement na bureau na bango ba toujours tang. Paiement na bureau na bango na nyos. Eza ba fulu na ba fulu kene ko tala. Ville Mobimba eza ba fulu. Kinshasa mon eza ba fulu partout. Le temps bazo de la fameuse Kinshasa Bopeto. Na yebite Kinshasa Bopeto bazo loba. Bazana Kinshasa na bango moko boy na mitula bango na makansi na bango. Bazana Kinshasa na bango to Kinshasa ka ko biso de tambola basikuka mala prophète politique. G7 TV. ONG 7 TV. Ah, ma film est bien, ma gars bien, idée professionnelle, idée professionnelle. Chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi. Ah, on est place Makambouizali. Boy, to vanda na mesa en dehors de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu connais bango? Est-ce que tu connais bango? Yango peuple, il faut te faire la mission. Soti balingi babanda pour examiner ballon ya lukuta kuna. Est-ce que tu connais bango? Bokanisa boye bakena Sainte-Thérèse, commandant du peuple ayebisaki biso soki mutu ameki kosala makambo ya mutu na ye tokokende kwa siéger wapi tokokende wapi est-ce que boza prêt ya korépondre na mot d'ordre ya commandant est-ce que boza prêt tokende kuna est-ce que prêt tokende kuna tokende siboyo wataya bamuke à partir de la semaine prochaine, tozo banda tourner dans le district de Nyonso ya Kinshasa, bandeko ya ba province partout, mobilisation générale. Et ce qui tozo ça la mobilisation na ba commune, na ba quartier, matoi na biso, il faut qu'on andaka ba meibi wana évolution. Tolobi il faut tokutana en dehors du parlement, tous soit compromis, il y a loi portant organisation fonctionnement ya CENI. Tous soit compromis, il y a loi électorale. Ce qui mutwa sali aventure. Alobi a Kolanda makambo commandant du peuple alobi te. Alobi a Kolanda proposition ya la mukate tokosala nini? Tokosala nini? Est-ce que Bokobanga? Est-ce que Bokobanga? Il faut tous se préparer. Ce qui moindre geste, il faut tous siéger kuna.
Voilà. Vous comprendre que bazoteka mboka. Alors, pour que tosilisa pasi na biso, pour que bandeko na biso bazoboma na este makambo esila, il faut na Kinshasa tozwa gouvernement légitime et outi na volonté ya peuple. Tozwa gouvernement oyo ezaba complice ya tuerie te. Gouvernement et outi na instruction ya ba voisin et dans la licence de Kinshasa te. Est-ce que Bolingi tout dans la ministre na ba président baza recommandé na ba voisin kuna na est? Est-ce que Bolingi ngo yango wana il faut bozala attentif, commandant du peuple, le président légitimement élu, l'aigle de la RDC. Est-ce que ce qui est la émission est le Kokoboya? Est-ce que Kokoboya? On s'est préparé, il faut dollar la awa. Mboka tomonio lelo awa na matinée politique ya parti SID parti cher mwana mboka Martin Fayulu. D'abord muto akutana yo komona ni oyo osani. Bon komona ngai Tati Mandiangu Mpeko nazali cadre SID coordonnateur ya SID Bumbu. Très bien. Objectif en matinée politique ya lelo ezali. Bon objectif ya matinée politique ya lelo oyo SID a organisé ezali mingi pour na réforme ya CNI. Réforme ya CNI vu que CNI ezali un peu na babavire. Yango moni CG Devos Kitoko, le professeur le PO ya Université pédagogique nationale azali ko beta c'était par rapport ya ba réforme oyo ezali na kati ya CNI. CNI ezali na bulunga mingi. Yango tozali na posa ba meke mpe ko bongisa ba makambo ezali na kati ya CNI. Qu'est-ce que vous, Bino Bandeko SID, vous proposez pour que CNI le soit crédible? Par rapport à la proposition CG azali ko pesa o bazali ko bongisa pour la réforme ya CNI. Soki bandimi proposition ya CG na SID disons là peut-être tokokeni na maponomi. Mais proposition pour la réforme à CNI et que ça la 4 institutions à l'Assemblée nationale et pas il va mboka Martin Fayulu le rôle de député élu mais bino boko boya yango ça la 4 institutions boko pesa ba idée libanda. Qu'est-ce que vous vous les jeunes de l'SID vous pouvez dire na peuple congolais par rapport à matinée politique? Bon biso ba jeune ya SID matinée politique et nourrir biso donc et pesi biso mayele et belé par rapport à l'antécédent Ozali na kati ya CNI. To yoki peke na palais du peuple lisusu ba yeko vendre par rapport ya ba réforme Ozali ko le kati ya CNI. Alors biso to ko profiter ce qui réforme salami na kati ya CNI. Merci.
bakoya na parlement wana pourquoi siéger parlement wana parce que babengaka yango palais du peuple avec SID pour la dignité du peuple congolais, avec SID pour un Congo fort et prospère. Avec SID, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Très bien, moi je suis là dans compte matinée politique à partir de SID. D'abord, objectif de la matinée politique aux États-Unis. Objectif pour lancer signal fort. Retour à l'activité publique, populaire. Il y a parti cher au président élu Martin Fayulu. Il y a une population qui est belée. Le président élu Martin Fayulu, le cadre de la Mouka, il y a l'ancien premier ministre Mouzito. Sali proposition à loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Il y a un secrétariat général, il y a SID, secrétaire général professeur Kitoko, dans le bureau national, tu décides qui, tu banda, série, il y a vulgarisation, il y a Maïe Lewana, il y a président élu. Il y a un moment qui est là, tu bandi matinée politique, la siège de la Bisso, et puis tu profites qui pour te lancer un message, tu as la carte, il y a SICA, il y a SID, carte, il y a SICA. Aux 2000 francs, aux cartes ezali semi-biométrique et ça le professionnel. Pour toye bisapé, base na biso peuple congolais mobimba, boye bake, bafungola miso, na makambo zoleka na palais du peuple wana, oya ba député, ya Kanyaka, oya ba député, baza wana ya corruption. Bofungola miso parce que commandant na bino, oye bobengi aigle, et président lui Martin Fayulu, aza kozwa bino na maboko na ye. Bino boko poussa ye ti place oyo tokotelemela oyo nyonso tokomona clarté to sengi ba réforme salema na institution oyote. C'est un parlement unique, une assemblée nationale unique. Ils ont trouvé na ba député nommé to sengi et salema na 3 partis. Cela veut dire la Mouka ekangami oyo ekambami na Martin Fayulu bato ya ndeko Kabila na moto Kabila asali ndeko Chilombo. Donc les 3 parties prenantes, Bafandi, Basololi, biso to pesi proposition na biso, ba ko ba tiens bango, to discuter ensemble, to trouver consensus pour la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et pour établir loi électorale. Mbaloyo biso décidé et moi en tant que responsable de la jeunesse dans le mouvement associatif, le mouvement autonome zonzela, to lobby, ba député, ba parlementaire, sur le salim bilinga, on viendra siéger dans l'Assemblée nationale pour écouter la biso. Ndenge bango balobaka na 2016 que soki ndeko Kabila comme na 2017 a autant molekola cadavre na bango mais on a biso za GT. Soki ba meki ko sala manœuvre pour le glissement. Donc comme le 1er janvier 2024 ndeko Chilombo a otambola likola makolo la biso. Nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodiankwanga qui demande aux députés de l'Est de quitter les groupes armés. Votre point de vue est un caractère politique. Mais écoutez, si M. Mbosso Kodia a eu parfum comme quoi qu'il y a des députés qui sont impliqués, qui sont derrière les groupes armés, mais au lieu de le dire comme ça, il devait prendre ses responsabilités, aller en justice et les dénoncer, qu'il amène le preuve. Il devait les dénoncer. Et j'étais comme un colibé comme ça, et puis se cacher derrière les explications que son adjoint, M. Kaboun, est en train de faire pour le couvrir. C'est ridicule. Ce sont des questions d'État qu'on ne peut jamais dévoiler sur le place public. Ou soit, on s'était, ou soit, parce que plus de 6 millions de morts, un génocide congolais non encore reconnu par la communauté internationale, et vous savez des choses, vous avez des choses à dévoiler pour que justice soit faite en faveur de victimes, des morts dans la partie orientale du pays. Vous dites que ce sont des secrets d'État. Mais le droit à l'information, c'est aussi constitutionnel. Le peuple a droit à l'information. Et que M. Mbosso ouvre et ventre le bois, s'il est vrai patriote, afin qu'on identifie qui sont ceux-là qui sont derrière ces groupes armés qui sèment la désolation dans la partie orientale du pays. Nous sommes en 2021. Est-ce qu'il faut parler élection aujourd'hui en 2021 avec cette crise de la pandémie, de coronavirus qui nous dérange? Est-ce qu'il faut ajouter encore 2 ans au régime en place pour que nous puissions avoir des élections en 2025? Écoutez, souvenez-vous un certain 20 septembre 2016, au siège de l'UDPS, Kabila avait fait brûler vif les militants de l'UDPS qui réclamaient la tenue des élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire en 2016. Aujourd'hui, si l'UDPS ou le pouvoir en place cherche
à manigancer, à chercher des marges de manœuvre pour dissuader la population comme quoi il a passé 2 années avec la Covid et tout ça. Ça c'est de la bêtise. Il nous a dit tout haut qu'il était bloqué pendant des temps. Ça c'est la bêtise. Il a eu le pouvoir par la voie officieuse, par la voie de la tricherie, de la fraude, il n'a qu'à assumer. S'il n'a pas pu s'entendre avec celui qui lui a donné le pouvoir sur un plateau d'argent, c'est son problème. Nous, les idées de Martin Fayulu, cap vers les élections 2023. Voilà. Et quelle sera votre réaction par rapport à la commission de l'UDPS qui déclare d'abord le recensement avant d'aller aux élections? Non, mais je viens de le dire. Mais l'UDPS, ensemble, on avait paralysé la ville ici. La semaine du 19 janvier au 26 janvier 2015. Mais c'était la même raison. Il voulait, le pouvoir de Kabila voulait conditionner les élections à la tenue du recensement. On avait tous dit non, il y a eu de morts ici. Alors aujourd'hui, le même Félix Tshisekedi, la même UDPS cherche à faire ce qu'aujourd'hui, moi je dis que M. Félix Tshisekedi a pour jurisprudence M. Kabila. Tout ce que M. Kabila fait, c'est ce que M. Félix Tshisekedi est en train de faire. C'est triste pour la mémoire du grand Étienne Tshisekedi Wakulumba. Merci. Merci. Bandeko balandi ya émission Point de Vie Mbote. Awa tozali na veni enseignement et pas wapi siège ya parti politique ya mwana mboka Martin Fayulu ESID et Zouami toye na matinée politique et pas wapi tokozwa ba interview topé ba point de vie. Il y a quelques acteurs politiques par rapport à la situation politique ya mboka na biso ndenge et ko déroulé na situation au peuple a kozela lelo ya sorti ya gouvernement et puis na matinée politique au bande ko ESID bazana ngoto zui mwana mboka Zikuka Mbala oyo azali prophète politique oyo bokolanda mikolo oyo na baitando ike oyo akopesa makanisi ya ndenge nini mboka ekoki kozala gouverner la bonne gouvernance. Bandeko bolanda biso tozali vraiment en direct lelo ezali nkita tozolanda mwana mboka Devos Kitoko oyo azali secrétaire général pardon ya ESID ndenga koloba na meeting ya lelo toyambi mwana mboka Zikuka Mbala na yende tokobeta masolo par rapport à l'interview lelo prophète politique Mbote baimboka bakolanda yo combo et puis ozali nani na kati ya parti. Je ne suis pas présenté. Nazali Zikuka Mbala, prophète politique, cadre naikati ya parti politique ya ESID et moi Mboka Martin Fayulu Madidi. C'est ça ce que je suis. Très bien. Matinée politique ya lelo ezali pona nini mwana mboka prophète politique. Matinée politique ya lelo ezali secrétaire général le professeur Devos Kitoko a monaki que il faut accommunier na peuple, accommunier na bateau azo kamarakati ya parti et puis azui ningisa na mwana mboka le président réellement élu, les soldats du peuple pour ya ko communier na peuple parce que tout le monde que peuple baza un peu anesthésié. Alors yangwana esepelaki baya ko communier na peuple parce que tout le monde que ndeko Chilombo Gati lelo azo futa 2 ministres à la fois na kata mboka mais azana mbongo tako tshela bandeko bakinwa mai bamela kura ezate na mboka biloko nyonso emati bato bazokufa na este tala image eto yoki mawa babomi mama mwana azomela mabele wana nyonso bandeko ya UDPS va démontrer que incapacité na bango na kati ya gouvernance yango wana esengeli mwana mboka Devos Kitoko le professeur ayeba na ko éclairer ba ndeko nyonso parti na biso ESID pe ba congolais en général ndenge mboka ezotambola na kati ya opacité pe na kati ya complicité ya bana mboko bazokamango lelo entre mariage eza FCC cash o lelo ekomi ekomi deuxième grossesse oyo ezonyokola mboka ti lelo soki plus de 50 jours gouvernement ezobima te ekomi ke bazofuta sikoyo 2 premiers ministres alors bana mboka baza na nzala bana mboka baza na nyoka kolia te bana mboka bazonyokama biloko nyonso emati lokola bakonzi baza te na mboka
c'est pourquoi mwana mboka Devos Kitoko azo sensibiliser bana mboka bayeba ke il faut batelema pour être na 2023 ata ndeko Chilombo na bandeko ya DPS bato bazo gouverner lelo ata bapakoli dongo na nzoto bakotikala ko glisser ata une seconde te. Très bien. Tolandi mwana mboka Corneille Nanga oyo ko représenter Seni liboso ya ba députés nationaux a kozala invité na Assemblée nationale. Est-ce que le audit il faut salama na Seni? Oui, audit basomba ba machine à voter ebele. Basomba ba mituka ebele. Basomba ba moto ebele. Biloko nyonso wana onanga somba. Après ko sala makambo nyonso wana nani asali audit? Ata mutu moko asali audit azate eza lokola kena kosomba biloko ya mbongo na ye ata asomi na ye na kosomba des voitures na kosomba des motos na kosomba des jeep après simesili non oyo eza mbongo ya mboka ntango ozwi mbongo ya mboka osaleli yango il faut audit ezala ba auditer yo soki osalelaki malamu tobeteli yo maboko soki osalaki mabe bazwi yo batie yo na boloko mpe ozongisi biloko to mbongo ya leta wana ndenge mboka fo etambola faut audit ezala mwana mboka. Très bien. Tolandi le président de l'Assemblée nationale oyo abeleli liboso ya bureau ya l'Assemblée nationale que badéputé ya est mingi bazali infiltré na bagroupes armés oyo bakoboma peuple congolais matin midi soir. Est-ce qu'il faut attendre bakomona bango mwana mboka siku kambala? Non, Mosso ce n'est pas n'importe qui na ndenge ya bisika azate mais na ndenge ya politicien congolais a travaillé na Mobutu aza Mobutiste aza mutu akala ayebi Congo ayebi ba député ya Congo ayebi bana Congo alors tango alobi ke eza na ba député ya est baza na kata micycle azo kamba ou peut-être bazo financer selon ye pe bazo soutenir eza ba groupes armés c'est que ye ayebi bango alors biso tozozela ye ndeko Mboso atanga bakombo na bango po ete bakongolais nyonso toyeba ke député Songolo Mpakala ye mutu asoutenaka ba groupes armés ndeko na ngai ozomona image ezochoke biso bakongolais mama babomi ye na ba groupes armés mais mwana azokanisa mama aza vivant azomelaka mabele alors sikoyo ndeko Mboso ayebi badéputé baza na parlement oyo bazosoutenir makambo wana lofo tanga bakombo na bango biso bakongolais toyeba bango afin ke bato wana bazwa etumbu elongo bani parce que bazokwa genoue Congo bazokwa genoue peuple congolais ba wana baza badéputé oyo balingi Congo mais balingi peuple congolais te. Pétition contre mwana mboka Godin Poi Ziku Kambala. D'abord est-ce que soyez que Kinshasa est géré? Kinshasa partout est fou. Même le paiement na ba bureau na bango ba toujours tang. Paiement na ba bureau na bango na nyos. Eza ba fulu na ba fulu kene ko tala. Ville Mobimba eza ba fulu. Kinshasa mon eza ba fulu partout. Le temps bazo de la fameuse Kinshasa Bopeto. Na yebite Kinshasa Bopeto bazo loba. Bazana Kinshasa na bango moko boy na mitu na bango na makansi na bango. Bazana Kinshasa na bango to Kinshasa ka ko biso de tambola basikuka mala prophète politique. Kinshasa nyonso eza salité. Kinshasa ma ezate, Kinshasa courant ezate, Kinshasa sécurité malonga ezate, Kinshasa eza lokolo eza dirigé te. Alors, yangoana soki ba interpeller président de l'Assemblée, c'est à lui à kende koloba, soki peut ba déférer la justice, c'est à lui à loba ndenge ni bazo kamela Kinshasa. Mais je crois que ba interpeller kaka yete, je crois ba interpeller pende Kongobila parce que yem taza gouverneur à Kinshasa. On est Kinshasa, bato baza ko mela mai ya ba forage. Oh, ça n'a pas de conséquences, et ça n'a pas de métaux lourds. Après un temps, qu'on bombe au peuple congolais, le peuple quinois, dans ma camouetale, ma maladie, il y a ma casse. Alors, il faut bango peut interpeller ben de Congo bila ba yokaye pourquoi Kinshasa est salité, pourquoi Kinshasa est animai, pourquoi Kinshasa est courant. Lelo banzela nyonso na Kinshasa et Bukani. Il faut se justifier pourquoi. C'est pourquoi baza ba député sans quoi ngana minito yo na zone di ba député provincial te na minito ya Kinshasa parce que Kinshasa est le col les a dirigé. Très bien. Pourquoi vous insistez likambo réforme bino bande ko décider? Tozoko insister likambo réforme surtout na Seni parce que na 2006 ndeko Jean-Pierre Bemba bandongani na ndeko Kabila. Ndeko Jean-Pierre Bemba longi maponami. Mais au monaki ke ndeko Kabila aleki. Na 2011 Papa Tshisekedi, le grand politicien, le grand idéologue en Mboko
andongani na ndeko Kabila. Papa Tshisekedi alongi maponami. Momoni ke Papa Tshisekedi abimaki te ndeko Kabila abimi. Na 2018 Martin Fayulu m'a dit les soldats du peuple. Bandongani na bandeko Tshilombo et consort. Ndeko Fayulu aleki ba voté massivement na peuple congolais. Mais Monique aleki te ndeko Tshilombo muto aleki. Alors c'est pourquoi il faut réformer seulement pour que institution wana ezala taillée par mesure te mais ezala lokola na États-Unis Trump azala mbongo ebele Trump azalaki na armée américaine mais Trump a échoué dans l'élection et puis accueilli. Pourquoi l'élection d'Afrique, puis la RDC, président Ouazan en place a échoué à rater. Et c'est le Congo Brazzaville, président en place a échoué à rater. Mais tout le monde aux États-Unis, président en place a échoué, accueilli. Tout le monde en France, président Ouazan en place a échoué, accueilli. Mais en Afrique, président en place a échoué à rater. Tellement nous allons tous en parce qu'on est capable d'en faire. Mais nous connaissons les athées, mais les athées, couleurs les athées, nous connaissons mati, salaire à Basoda 120 000 francs. Mais dans ma caméra, tant qu'on est dans l'élection, on va tuer le mot à l'équipe. Parce que nous pas s'abouiller au tout ce monde. Il faut réformer seulement. Pourtant, tous ceux qui sont ma bonne amie, ma partie nous base à la confiance que ma bonne amie est malamu, bien que ça la kitoko, on a gagné les moutons. Qu'est-ce que vous proposez pour la CENI? Réforme la CENI, ça la manière ni moi réforme la CENI Ndeko, il faut ça la cadre, va changer loi électorale, va dépolitiser. Les alliés CENI. Et la soutien la carte CENI, va tchaba politicien na bango, pour être à suite, va changer la bango, va voir, oya va tchepa, oya va tchepa. Il faut CENI ezala réellement indépendant. Ezala prise en otage va politicien, ezala paix chambre de résonance pour le pouvoir en place. Merci mon amboka Sikombala. Tozali awa na meeting ya parti cher ya mwana mboka Martin Fayulu SID et pas wapi bozomona plus ou moins 10 000 personnes bazali lelo bande ko SID basengi réforme et salama na CENI wana ezalaki intervention ya prophète politique Zikou Kambala en 5 minutes. Peuple a retenir nini lelo parce que l'intervention est moins belle. Peuple a retenir que ba anesthésier bango ba yibi pouvoir na bango o ba fotela ki mwana mboka Martin Fayulu Madidi ba yiba ki pouvoir na bango na Kabila pe na ndeko Tshilombo. Alors lelo problème est que bana mboka balamuka pour être na 2023 va voter massivement ndeko Martin Fayulu Madidi les soldats du peuple pour être pouvoir au bango ko pesa ye ya mwe ko sala ke a développer mboka Congo et a développer l'homme congolais balamuka balongwa ko sala kidiba balamuka pour être makambo déjà et so kende déjà 2023 et tikali kalate. Voilà message la ko pesa na ba Kinois en particulier et na peuple congolais en général. Merci Zikou Kambala. Merci beaucoup. ONG 7 TV. ONG 7 TV. Ah, ma film est bien, ma gars qui est bien. Idée professionnelle. Idée professionnelle. Chaîne du nouveau. Pas comme des autres quoi. Balobi. Ah, on les place ma cambouizali.